tozalaka na esengo koyeba ete masolo ya lingala nde yango penza epesaka bino baimboka bino bakongolais nyonso penza masolo to bainformation na mozindo ndenge bolingaka. Lelo ezali mokolo moko spécial tozali bongo na maison des élections to ndako ya maponomi wapesika mwana mboka Corneille Nangaa Yobelu, président ya commission électorale nationale indépendante oya bengisi biso lelo po ayebisa biso na kanisa ndenge tokola boye na mokolo lelo seni esi enrôlé bongo 16 millions d'électeurs na ba province oyo 13 oyo ba bandi déjà masolo ya enrôlement actualité ali ebele masolo moza vraiment miike na président Corneille Nangaa to pesi mbote mama Sylvie bongo en face ya ndeko Corneille Nangaa tozali bongo na Papa Léon Mbalemba Molière TV na émission ya babola na masolo ya kini makambo pe onyoso boyebi ndeko na biso Eliezer Ntambwe na magazine tokomi wapi pe lisusu DGRL TV tozali lisusu na Papa Koibatimba mwana somi Alphonse oya RTNC télévision du peuple télévision nationale pe ngai moko na masolo ya pona ekolo na mwangongo président Corneille Nangaa pesi biso tokakosola masolo ya maponami pe nyonso ezingi processus électoral depuis tobandaki mwana mboka Corneille Nangaa motuni ya liboso ezali boye lelo 16 millions d'électeurs na compte ya seni est-ce que okoko tout atolo ete makambo ekokende bien to esengelaki peut-être on a 17 millions, 18 millions. Est-ce que 16 millions, vous êtes d'accord que Makamboza ou Kemalam? Moi, Sylvie Makamboza ou Kemalam. Pour les autres qui n'ont dengue biso to bongise la kam. Bobo sanate dengue to bandaki elokoyo to nayaki na fin décembre. Disons à fin novembre 2015 Denga Nayaki na Kozwa Ebonga oyo Abbé Apollinaire Maluma Bazalaki. Ndenge toyaki tofandaki totali tobi makambo oyo tokosala ndenge nini pour nungu ekomaki déjà ebele est-ce que ba élection ezali nde tosalaki oyo tobengi planification. Na planification ana tolobaki na batu ke esengeli po tosala toza na posa ya sanza zomi na motoba pe mokolo moko 16 mois et jour. Planification ande tozali koba na yango pe makambo eza kokende ndenge to salaki yango ndenge to bongisaki yango. Omoni mutuna otuni wana ndavana kende kameme na lingi na zongisa wa mukesi pour makambo ndenge ezali ka élection ezali pour makambo le peuple congolais asengaki que démocratie et salema pe na kati ya démocratie wana tokoiko ko tia élection pembeni te mais lelo yo na kati ya démocratie ya Congo tozali quand même ko lela acteur moko munene Papa Tshisekedi utikutika biso nalingaki na banda na rendre hommage pona komba munene oyo ya bunda na mboka oyo pona makambo etali démocratie ndeko zonga na makambo etali nini nalobaki que tolutsengaki 16 mois et 1 jour to bengi sanza zomi na motoba pe mokolo moko ezali kokende na kati ya ngonga wana esengelaki ke tosomba ba iloko tosala nango enrôlement esengaki ke tobanda opération pilote tobandaki opération pilote na Norubangi soki otali penza na carte ya Congo awa okomona partio ya couleur verte oyo nde province ya Nord Ubangi totikal tokoma na ba province zomi na mibale na motoba parti oyo nde ezalaki Nord Ubangi sika tobanda eza na frontière na République centrafricaine
tosilisi kuna na province pilote totali ndenge ba machine wana ndenge ezali kosala nde toyebisaki fournisseur a fabriquer sikoyo machine nyonso abandi kofabriquer bakit d'enrôlement bagroupe électrogène mpe tobandi koimprime oyo tobengi bafiche oyo tosalelaka yango kuna commande bacarburant biloko wana nyonso tozwi yango nde esali biso to banda na baprovince mosusu okosunga susu tomona nord ubangi mpenza yango oyo omoni na carte ya république démocratique du congo mobimba tokóma na province zomi na mibale na motoba nord ubangi ezali oyo ezali na vert awa likolo mpenza ya congo ezalaki une partie ya ancienne province ya équateur nde tobandaki kuna ba matériel mpe ba machine na biso ndenge ezali koya mpo ekoki koya mokolo moko te ndenge ezali koya tobandaki topanzani na 13 province zomi na misato tikana lakisa so bino baprovince wana esika tozali lelo baprovince zomi na misato wana ezali ozwi nano sud ubangi yango Mongala Équateur Chwapa nde omoni ke wana to boucler province ya Équateur ya kala enrôlement eza kokoba kuna ozwi mpe province ya Okatanga Lualaba Lomami mpe Tanganyika omoni ke oboucler ancienne province ya Katanga tobakisi lisusu Sud Kivu yango oyo Maniema Nord Kivu mpe Ituri nde esika baprovince oyo toza lelo na kati yango wana yango outi koyoka keno na kati ya province wana tokomi na premier résultat 16 millions d'enrôlés 15 tokokisaki semaine passée 15 millions et 15 millionième électeur ezalaki penza mama Béatrice ya fandi na mboka na commune ya Bujala na territoire ya Sud Ubangi toko présenter ye po tolobi ke toko benga mama wana tolakise na mokili mobimba bayeba 15 millionième enrôlé ndenge tolakisaka le premier enrôlé na Gbadolite lelo tokolakisa mikolo eza koya penza tokolakisa mama Béatrice yazali 15 millionième électeur donc musala ezali kokoba malamu mpona enrôlement musala ezali kosala ete tosilisa po toza koluka au moins 41 à 45 millions d'électeurs soki tosilisi yango nde tokoleka makambo etali mopona est-ce que toza kosala musala yango eza na bamikakatano te mikakatano ezali me tozali wana mpona kobongisa makambo ya enrôlement bafutaka biso mpo misala wana esalema biso tozali na objectif que na fin juillet tosilisa mosala oyo toza nango ya enrôlement mpo tobanda sikoyo kotala baélection oponomi ekoya ndenge nini. Président likambo monene likambo ya liboso ezali problème ya fichier électoral oyebi ndenge nini ebandaki bokeli lisusu na révision ya fichier électoral makambo ya fichier yango ezosila kaka te puisque bobakisi lisusu problème ya bamineur bato na lere oyo élection ekoya baza na moins de 18 ans mais osuki kaka wana te boprévoir mpe lisusu bato oyo mikolo eza koya en attendant que élection ekoma bango mpe bokamata bo enrôler yango organisation nini oyo yo en tant que président ya CENI bosali mpona kofaire face ya likambo ya liboso sans fichier électoral pas d'élection olobi mpenza yango papa sans fichier électoral élection ekosalema te yango wana tobengi yango ezali préalable na baélection et puis yango nde ezali réseau oyo yango ezali ntina oyo omonaka élection esalemi te mpo okoki kokenda na élection te ntango bato bayebi te akovote wapi bato yango bakokende kovote bazali boni soki okende wana nsima yango ekobimisa batrouble mpona kosala malamu tosali nano eloko babengi fichier elingi koloba nini ezali kaka koloba moto na moto akombo na ekota na kati ya liste électorale
pour être mokolo ya vote soki babisi oyo kende ko voter na école primaire Bosangani soki okei kuna oza na carte nono maboko okuta peke kombo na ezali yango nde kosebaka avant tokende compétition mutu nyonso ayebi ke tozali boni nde tokovote mpo soki tolobi ke non oyo nde azwi bato nyonso bandimaka ye nde azwaki mpo calcule eza ndenge esalemaki soki okei ngulungulu ekozala mabe bato bakoconteste ndenge nyonso wana ezali importance ya fichier et puis nalingi naloba na on a profité na moment olobi papa Léon pike makambo tozosala mpo awa mpe na Congo toza na bacarte d'identité te et puis soki tosali makambo ya bacarte d'identité te yebake ata nsima na mbula zomi tokobanda ozongelaka makambo nde ezali mpenza préalable mpona bagouvernement ekozali koya ke no basala recensement de la population yango nde kopermettre biso tozala na moto na carte d'identité na ye makambo ya barévision du fichier ekozalaka lisusu te ekobanda osalema lisusu ndenge tozosala ngo lelo te fichier ezali wana tozali kosala oyo babengi enrôlement biso tosalaka loi te biso toexécutaka loi nde epesi biso ke na mbula na mikolo oyo boarole bato oyo babandi na 16 ans mutu oyo azali na 16 ans mbula zomi na motoba nde toza kopesa bango toza koarole mpe ntango toarole topesi yo carte wana nde kopermettre yo ovote président limbisana ti omwa mungu na monoko bopesa carte à partir ya bana 16 ans tokopesa carte ndenge accord ya moto okende mwa mosika ma accord ya senco ezosenga élection eza na 2017 bana wana bakovote to bakovote te mpo bakoza ja na bacarte na monde wana motuna malamu mama surveille accord elobi ke non 2017 biso pe na seni tozali kosala makasi mpo to accord tosalaka ndenge baccord elobi yango kasi ata eloko yango élection yango esalemi bao bakovote ezali kaka baoyo basi bakokisi 18 ans ata soki aza na carte mpo aza 16 ans biso toyebi na machine na biso ke non oyo mokolo ya élection akokisi na 18 ans akovote te bao bakovote ezali kaka bao bakokisi 18 ans mais lelo toza koarole déjà bato wana oyo bakokokisa 18 ans na élection ya suka pamba te élection ata esalemi élection nini balobi na accord balobi ka élection moko te baélection mosusu kolanda lisusu baélection tobengi baélection municipale mpe locale yango nde permettre biso tovote babourgmestre tovote mpe bamaire na baconseiller urbain papa président motuna mosusu mango moya olobaki na mwa mikolo eleki te mikakatano ezali mingi na bisika boza kotambola mpona koyeba to mpe kokomisa bayimboka bazwa carte wana mpo bapona mais eza na baparti politique mosusu ezali mpe na bandeko mosusu ya mwa mitema molili balingi te ete bandeko wana bazwa bakende kosala enrôlement esika wana bokoki kosala ndenge nini po yeboka papa nga nalobaka te ke badifficulté ezali ebele bato nde balobaka nga nayebi ke mosala oyo tozali kosala ezali na bokoso ekozala me mosala na biso ezali mpo to gere bakokoso wana biso tolelaka te tozosala nde mosala na biso na kati ya opération na biso oyo toza na basango ebele badifficulté ebele badifficulté yango ezali nini ya liboso mpenza ezali badifficulté sécuritaire toza kokende na bamboka mosusu esika insécurité ezali koka o bamaimai bagroupe rebelle boye na boye okoka meme na kati ya baville neti na toyokaki na tomonaki na Lubumbashi donc oyo baza komi mpona sécurité incident moko ebimi masasi ebetamaki alors que lisasi eke kozwa mutu akufi na baplace mosusu neti toyokaki na Nord Kivu na Butembo centre na biso ezali wana bapolisi bazali kokengela yango mai baye koatake babeti ye masasi donc basango kili ndenge na ndenge toyokaka ba province nyonso soki okei neti na Tanganyika
okoyoka kuna ba trouble ezali entre ba bantu pe ba pygmée ezali ko pesa biso mwa bokoso pona ko déployer batu pe ko sécuriser batu bokoso mususu ezali oyo babengi opérationnel na kati ba blocage opérationnel ezali otali logistique pe makamususu moni pona ko tindika ba matériel na Nord Kivu mobimba to sisika avant-hier to fungola ki kuna ba centre d'inscription 1002 mais to fungola ikaka 996 o mususu wana misa to tikalaki na 12 matériel 12 centres to fungola kite na Oninga mboka ngo na village yango Oninga pe Fatwa kuna to tindiki hélicoptère ezui ba machine na biso eke poetika mais ezomoni sika ko kitate po banuage londende eza penza awa tozali wana na territoire oyo ya Walikale awa donc na Walikale awa parti oyo nyonso na Nord Kivu ekemba la miso ezotika esika te ezotika matériel ezongi mais biso tozwi siko bato tozwi 103 personnes bamemi ba machine na mutu na batipolo nde babandaki kotambola na kati ya zamba wana banda le 12 nzoka nde na kati ya zamba wana okukutana na bamai bazali tozokutana kuna na bato ebele ya mabe oyo baza na kanda mais toza kobondela bango boza na kanda mais botika nano po Italie enrôlement bandeko na biso bazali kuna biso na posa to pesa bango ba carte bakei kote wana ba difficulté musu ezali ke tango otie ba machine wana ezosala na ba place wana ba mbule ezali okutata mususu machine ezwi mwa pane imprimante esalite ezali ba kokoso tozali kokutana mais toza na dispositif na biso otobengi biza ba contrôleur technique bango misala bango ezali kotambola na kati ya ba place wana pona cautionner pe kotambola wana président na vélo na tukutuku batambolaka papa leo biso totambolaka kuna mitukeza na ba ville kuna penza ezaka mingi batukutuku mais penza nde ba vélo mais kasi ba place mususu neti asoki na kepa ya ba noko nanga kuna na nini ba place mususu zali ba mai tozana ba boîte motorisée kuna nde totie ba biloko na boîte toza ko déployer pona ko salisa kolanda makambo wana donc toza ko salela ba moyen nyonso eza na disposition na biso yango nde ko salisa biso tosala contrôle ya biloko wana pona peto sala résultat ezali yango ozomona 16 millions d'électeurs ezali eloko moko ya to bundi makasi pe to komi ezali pe occasion ya ko remercier ba partenaires comme banani premier particulièrement gouvernement musalo nyonso yo esengi to futa batu gouvernement muta finance MONUSCO partenaire musu zali MONUSCO pona kolongwa na ba machine na biso ba tonne eza ebele ya biloko wana pona kotindika omoni carte ndenge ezali boy carte ezali awa ba biloko utaka na Kinshasa toza kotindika ngo monyo totie ba dessin wana ezali ba avion ndenge ezali kokene ba avion wana ezali MONUSCO nde asalisi biso pona ko déployer ko comme ça na place ya minene pe gouvernement pe apesi biso ba avion pe poto sala pe eloko wana gouvernement uti opesa isusu biso apesi biso ba avion apesa biso 50 camions apesi biso ba pick-up 110 pick-up yango nde salisi ke to sala msala o nyonso zomona toza ko sala wana mais mingi penza apesi mosolo pona ko futa bato wana nyonso par mois pona ba o bazosala na kati ya nini wana o bazosala na kati ya bazambo nyonso yo toza au moins na par mois au moins 15 millions de dollars autofuta ka pona ko futa ka ba agent misoro nyonso zote utie pa gouvernement asa ko exécuter budget normalement ezali penza mokakoso pona gouvernement po o nyonso tosala bango nde baza ko finance difficulté mususu ezali yango wana papa leo pona papa koyi olobaki makambo ba difficulté omoni bato ndenge bapanzani kuna na bamboka na nyonso Ituri Nord Kivu tina Katanga kuna na Équateur
bato wana il faut kofuta bango soki ba 100 ans ici tout que comme na suka 100 mais kofuta bango ndenge nini kuna banque ezalaka te il faut kozwa misolo wana ba comptable public batambulaka na maboko mpona kokende nzela pe ba et puis oza kokende nzela yango mpe ozomona ke non bato ya malamu mosusu bazali te insécurité ezali bapokoso mingi yango koyoka mingi kuna bato balingi basala grève te nalingi na profiter na occasion d'abord mpona korendre hommage na bato oyo batiki biso mpo bato toperdre déjà presque 12 personnes bakufi mpona mosala oyo nalingi mpe korendre hommage na baagent na biso bazali dévoué bazwaka bariske bazolala na bambula bazolala na baintempérie na bazamba mais bazosala misala mikolo nyonso résultat eza koya mikolo nyonso 16 millions d'arolé lobi toza kokende ti objectif na biso ezali ke na décembre tokomisa na juillet tosilisi enrôlement et puis totravaille mpona baélection toko de programme semaine oyo tobandi mpenza misala mpona ba 13 province oyo etikali baprovince yango oyo tozobanda sikoyo na Owele, Pazuele, Chopo, Congo Central oyo ezalaka ba Congo, Kwango, Kwilu, Maindom, pe Lomami, Sankuru, Kasai Oriental, Kasai Central et Kasai. Omoni ke nyonso wana tosisi mboka tocouvrir mboka mobile. Mozobanga Kisasa pour l'année na Kisasa ezali na toujours azala mtu asuka. Est-ce que na 2006 to bandaki na Kisasa te. Na 2011 pe to bandaki na Kisasa. Tout to ngai to bandana na mboka simango to kozongela Kisasa. Tosisi Kisasa ndenge to kosala ngo na ba province mosusu pe sika moko na bato babe bandeko na biso bazali banda ya mboka to bengi ba diaspora. Omoni ke ndenge to za ko kende to bandi semaine oyo préparatif ezali ndeke to bandi formation to former bato to bandi za kotindika ba matériel na bamboka na nyonso to tindiki ba machine na biso ezali yakuna ata na Kananga ata na Mujimai na Kabinda na Lusambo biloko ezali yakuna ezali kotindika ngo toza kokende ti epa no kuna Kole Katakokombe Lubefu ti esika nyonso eza deja kokende ba matériel pona to couvrir territoire mobimba et puis au monde to ko banda enrôlement pe to silisi makambo etali enrôlement na fichier na biso totali ba makambo etali ba élection mbote mona mboka Corneille Nanga mbote Eliezer mutuna ya liboso peut-être na kokangisa na mususu mwa mukie ndenge nga na tambolaka. Est-ce que c'est possible que okoka ko respecter délai na yo ya 16 mois 1 jour ou bien tokokota na glissement na cadre ya seni ya mibale bayi politique basangani bien que babenga kayo tokende moko bon so sango tuni na pesi muto okay. Glissement na ebite glissement nga na yebi na glissement te nga na za ko sala musala bapesa kingai mission soki nalobi ngai nalobi te ke Corneille constitution epesa commission électorale nationale indépendante mission ya kosala mopo ya koorganiser baélection yango nde toza na kati yango totali ke no mpona koorganiser baélection yango malamu esengeli fichier na biso ezala malamu tuna papa lewa tunaki yango wana nde toza na kati nango tosalaki plan na biso ke no 16 mois et 1 jour et bandaki ko compter banda mois de mars yango nde oka ke tolobaka ke no tina juillet biso ata mo total ka mo PPT biso na teni tozotala mbonge te tozali ko kende biso toza na objectif na biso wana tozokende ata balobi bafingi biso toza ko sala mission et constitution et pesi biso pona yango na trobaki na juillet tokosisa enrôlement objectif na biso yango wana tokosala nyonso eza na makasi na biso po tokoma kuna et puis tokosenga ba partenaire po makambo ezali wana etali seni te soki mbongo eza misolo ye te toko avancer te soki bao bakosalisa biso na ba déploiement eza te eza mwa pasi
mais les partenaires sont engagés, le gouvernement est engagé, donc ils sont la raison de tous objectif juillet, tous ces enrôlements, puis au moins que tous déjà en février, tu as à 16 millions. Yami Balé, bayi politique et bako sanganana, o babengi dialogue ya Kodio na Mongaliema, dialogue ya Basango na Senko na lingina eba lelo soki seni akosala calendrier to akondima calendrier bayi politique basi basali parce que zawana est-ce que oyo balobi ke maponomi il faut salema na délai boy bazo forcer volonté ya seni to seni azana makoki ya ka organiser yango place one. Nako compléter président. Oui, na occasion il y a question eza kitoko est-ce que okope sa biso calendrier électoral malgré banyamu wana ndenge ezokende oyo alobi à gauche alobi à droite ozotanga ba date mingi est-ce que okope sa biso calendrier électoral oyo oko appliquer nakope sa bino calendrier les lois awate nakope sa bino calendrier et puis na weza pe ko ebisa bino ke atamba lobby na gauche na droite mutakope sa calendrier ezali seni ezali rôle na biso loi de pesi biso to pesa calendrier loi epesite ke batu ba fanda isika moko ba pesa calendrier bakoki ko pesa ba date nyonso wana seni nde akofanda totali makambo ndenge ezali kokende tokosala tokopesa bino calendrier. Mais biso pe tozaki na posa ya batu bayokana ba politique bayi politique bayokana donc biso tozali ko soutenir dialogue tozali penza ko soutenir biso nzo senga ke batu bayokana po tozana posa ya ba option politique comment na batu nyonso ba fandi place moko monte ke pesa ki o babengi apaisement yango toza ko saluer musala ya batu ba contribuer ki pone lokola batu yo o facilitateur boy o Basango, nous saluons leur œuvre, basali simboka makasi pona mboka etika. Po eloko tozana ngo tozobundela. Mais calendrier président ozozo sabiso penda question te. Na saluer ko bandi wana ozali déjà na calendrier électoral. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Calendrier électoral elingi ko lobanini. Calendrier électoral papa Léon ezake c'est ni azui décision. Que mukolo boy toko sala boy mukolo boy pe ko zala boy mikolo boy pe ko zala boy calendrier ezali étape ya liboso ezali enrôlement eza déjà élément moko ya calendrier tango toko silisa enrôlement eksengeli ke ba député ba sangana likolo ya ba chiffre topesi po ba bimisela biso mobeko to bengi répartition des sièges. Et yango nde lobaka ke no kuna na loja bozana droit ya 3 députés kuna na Bassan Kousou bango bazana député mibale kuna na Kole soki pe na Wamba ezali boyeboy loi wana parlement de soki ba misi loi wana nde biso tokoya to bengi bino ba congolais bozali wapi boningi bozala ba konzi na biso lobi po boya kopesa o ba bengi candidature. Nani alingaza président, nani alingaza la candidat président, boya kokomisa. Candidat député boya kokomisa. To sali candidature et bakisi sikoyo ba sali o babengi contentieux de candidature. Pour ko ya papa nembalemba ye ko pesa candidature na ye nzokande ya za congolais. Bafundi yo tribunal esali te azali congolais nde to mission babengi liste définitive. Ce qui to silisio to bengi to silisi liste to zui liste ya ba candidat to commander sikoyo ba bulletin de vote. Bulletin de vote wana de ko permettre biso to ya to kende mkolo ya vote que non to kende ko voter président de la République, député national, puis député provincial. Ndenge accord esengi. Yango wana de calendrier to ko publier yango. Mais pour notre publier papa Léon et tikali eloko moko toza koluka budget soki na yebi ke no okopesa ngaka ka mutuka mibale pona ko déployer 20 tonnes
mutuka moko ememaka 2 tonnes camionnette ememaka 2 tonnes nakosala tour boni wana nakosala soki na camion mibale nakosala 5 tours non 5 tours oui pour tour moko ezwi 2 tonnes mo camion moko nini moko ezosala nyonso esali 10 tours mais soki olobi okopesa ngai camion 20 omoni ke nakosala rotation kaka moko belema wana logistique nde esalaka biso ke tolobake no lokola nazaka na camion mibale naka na misolo boye naka na soki avion boye yango nde nakotia mikolo boye yango nde naza seni eza kobongisa biloko wana mikolo oyo epe kala mingi te akopublie siko calendrier na seni aza na mbongo président seni soki mbongo ezalaka te tolingaki tobimisa 16 millions d'électeurs te seni aza na mbongo oyo misolo ndenge gouvernement aza kotia na disposition na ye mais uti olela awa olobi bapaya soki bapesi bino te ozala mpe kokoso nalelaka te papa leo nga nalelaka te toleli mpo na yo te nga natalaka eske oza na mbongo mpona osala baélection ngai papa nalelaka na nga te nga natalaka problème soki ezali nayebi bo naza na eloko nini na maboko nakoki kosalisa mpo nazwa solution nabandeli mpe kokende yango nabandaka nango mbongo ezalaki mingi te me nabandaki omoiki nazokende kasi asepeli na réponse na yo te tikala oza na mbongo mpona kosala baélection ozeske oza na politique ya moyen na yo bien moyen ya politique yango nazoloba est-ce que oza na mbongo ya kosala élection puisque excusez nga président ozalaki premier ministre délégué na ye moko alobi baza na mbongo te baza na mbongo mpona bapesa yo te mpona osala élection moko ya kitoko makambo ya koorganize baélection etali gouvernement te constitution apesi wana na seni nde akolobela bino makambo ya kosala baélection bokanisa te ke gouvernement azalaka na mbongo na se ya coffre alobi naza na mbongo boye na gouvernement apesaka mbongo mosolo na ye na ndenge azali kokotisa barecette mpe ndambo azofuta bafonctionnaire aza kofuta seni mpona baélection ndenge tobandaki na gouvernement depuis 2016 nde gouvernement aza kopesa mike azali kozwa aza kofuta seni yango ozomona baresultat tokomi lelo na 15 millions gouvernement responsabilité na ye ezali kosala kopesa mbongo mpo tosala baélection akoloba te ke oyo na mbongo te toza na mbongo na caisse te mais eza obligation il faut aluka misolo mpo apesa mbongo akopesa mbongo eske nga naza na mbongo yango naza na ndambo ya mbongo naza kosalela lelo mpe naza kozela mosusu ezali kokota eske bapaya bapesi mbongo nga natalaka bapaya te makambo ya baélection eza ya biso souveraineté nga natalaka gouvernement de la république soki bapaya balingi bapesa mpe bapesi me namoni nano yango te nazozela me nayebi quand même ke bapaya basalisi na ndenge ya kopesa mwa baavion na monisco wana tosalue yango makasi mutuna na banza na répondre voilà mwana mboka Corneille Nanga nga nazozonga na réponse utaki kopesa sur les contentieux oyo ekoki kosalema soki bacandidat base présenter moto alobi aza mopaya est-ce que okoti koyebisa biso nini ezoleka to oyo elekaki mpo toyokaki ke baincident moko esalemaki na est kuna mpona enrôlement mpona tunaka yo na première émission nalobi bakoprésente badocument nini mpona boenrôle bango parce que bakite bayiba ekota Rwanda misusu okenda Uganda ndenge toyoka awa toyoki lisusu ke bakite bazoyiba kuna mpona boenrôle bapaya te bosali boni et en plus bosala boni en plus toyokaki ke bitumba ekobima ke seni azali kofavoriser enrôlement ya bapaya pour preuve il y a eu des gens qu'on a arrêté na ba carte moko na ba identité rwandaise pona ke bapaya bakota te seni bosali nini te Eliezer eloko wana bo totalaka ngo malamu po makambo susu tobotaka makambo esika problème eza pete seni nayebisaki yo ke seni asalaka mibeko te seni aplikaka nde mibeko badepute balobi ndenge nini okoki kovote nani député alobi biso akoki koarole nani député alobi na kati ya loi atangi ba document o mutu okomema mpo baarole badocument yango soki opermettre na peso yango omoni carte ya maréchal ezalaka na flambeau boye soki oza na yango oye na yango biso tokoarole donc oza congolais soki oza na carte wana te
okoki kopesa permis de conduire sécurisé na yo toarole soki ezali te topesi oye na soki oza mwana classe carte d'élève na yo au préfet apesaka na classe soki oza étudiant oye na carte d'étudiant mosusu soki mpe oza na o wana te oyo livre ya passion bapesaka yango na INSS oye nango toarole yo mosusu soki oza na o wana te yaka na passeport na yo toza koarole mpe mutu mosusu azalaki na carte ya kalo bapesaka na 2011 carte d'électeur tokoarole yo balobi mpe lisusu ke mutu aza na carte ta moko te ye akosala ndenge nini ye mutu aza na carte moko te akokende azwi bato misato bo bazali bacongolais mpe bao bazwi carte na bango na place wana baoye na bango baye kotémoigner Eliezer effectivement Eliezer azali congolais ou bien Eliezer asi akokisi 16 ans nde mpe toarole yo biso soki oye na bapiese wana mutu nyonso aye nango alakisi biso ke eza piese na ye tokotala kaka carte yango eza solo ou bien eza solo te soki aye na carte de leve tomoni ke eza carte de leve biso toarole yo wana epesi mobulu epesi mobulu te epesi mobulu même ba étudiant tikana répondre yo les bazouta na braza baye awa c'est tikana répondre yoka na suka oui bango moko ba loi elobi lisusu nini tango biso toarolaka toarole leloko banda tongo tina poko toarole 200 personnes na poko to imprimer o babengi liste album batu nyonso o basarolaki kombo na bango photo na badone nyonso to bambi yango ti arolme ko sila ekozalaka wana loi elobi mutu nyonso ayebi ke omoni ke Eliezer aza ne Brazzavillois yonde congolais il faut koya oyebisi seni ke mutu moko kuna azali barole ye aza mutu amérité te ezaka ateke étranger mutu ezali ke no mutu moko barole kuna aza na 16 ans te tango oyebi yango yo eko dénoncer nde seni afungoli contentieux de liste wana eza contentieux électoral te ezali contentieux de liste donc tango dénoncer yango biso na seni tozwi siko action tokoradie ye mais ata toradie yo ndeko Eliezer tolongo na liste yo soki ozalaki deja na liste okoki kokende komona magistrat oyebi te recours ngai nazali congolais nazwaki carte na ngai mais bafundi ke ngai naza congolais te juge nde sikoyo olobi nini soki approuvé kuna ke ye aza effectivement congolais juge akoyebisa biso ke no mutu wana Eliezer bozongisa ye donc makambo oki ke boy kuna be étranger c'est osale marathon nini te na tata otala ngo toza ko gérer makambo oza sur vraiment total to le roi date à l'étranger non ezama lelo ko bimisa vraiment fichier ba 40 millions de lecteurs na ba contentieux on a po bazé belé maman servi lelo est déjà contentieux ezo que se gérer ezate ke kozela na suka lelo comme la Kinshasa tanto comme la Eliezer azali congolais funda eka lobi nango funde ka lobi biso to sali déjà contentieux ezako kende mbala mo so répondre te président ba machine oyo ba kit oyo ba zui soki na ba groupes armés soki landi lisusu ndenge kenaka na ba Rwanda na ba Uganda kuna ekobimisa ba carte mususu bien il y a mesure moko bozwa ki akeso ki mutu toza na ba mesure sécuritaire yo moko ebi to kendeki noti na France papa ndeko Eliezer omona ki esika ba machine ezali ko bazai ko fabriquer toza na ba mesure sécuritaire ototie otoko ko lobelo te poso ki to lobi yango na télévision bato wana bakoyeba ndenge ba banda oluka ndenge na ko tourner yango toza na ba mesure sécuritaire ezali ke machine na biso ato yibi yango esali sote et puis yo soki obimisi carte no libanda kombo no ekoza epa na biso te mukolo ya vote kaka bato yo kombo na bango eza epa na biso nde babimaka po biso to imprimaka ba liste et puis avant ça papa ndeko Eliezer avant que to imprimer ba liste mi beko esengi biso ke avant to imprimer ba liste to ko imprimer un mois avant ba liste to ko afficher ngo na ba antenne to ko ça ce exercice wana po mutu nyonso aya koloba ke non aya otala est-ce que kombo na nge ezali papa Léon ngana fandaka na commune boy est-ce que kombo na nge ezali réellement po mukolo ya ko voter na zanga te
Donc tous les mesures sécuritaires autotiennent à Kati, mais nous sommes allés pour enrôler Salma Malam pour une élection crédible. Donc au besoin kawana boina boy. Ce qui muto moni irrégularité. Au moni que muto a mérité qui kozana na nini na liste bopezi carte aza Rwandais aza Zambien aza Ougandais yonde sengi yo Congolais au moni yango yaka koloba na seni. Et puis au kolobe sika sarolaki ezate ko kotindika ngo na Facebook kotindike carte on au salisi mboka na yote OK carte ya mwana mkiwa nezo tambola ya mwana soki ya 8 ans bokeba maman est jolie tata ni Lazare bokeba papa ndeko Eliezer toza na Congo toza na 451 ethnies ozana ba ethnie o mona mutu azalo kwa bantu musu azali ba twa ba susu bazali bo okomona mutu amona ina forme soki ya 8 ans zoka zana 32 ans il faut keba ava koloba abotami na date ni na linginde Sylvia Talam yango le 6 mois 2000 siko na loi yokate na loi na portant identification et enrôlement des électeurs article 8 et lobi mutu oyo abotami au plus tard le 31 décembre 2000. Il y a botami hier à lobby qui a botami le 31 disons en juin. Il y a lobby après ça seni pour mutu soki aye seni ayi yo botami na jinu d'abord batala kabatu yo za mwana mususu azali wana ba to moni ba twa kuna ba ina ba ayena ba papa na ye juste bite yo te bango moko babite azana 22 ans mais azaka kawa to moni makambo ebele eza biso toza ko appliquer loi lelo so na tali moi comparaison na zo mona partie est ya mboka na biso on dirait seni bazo sensibiliser yango makasi yango bato bazo kende ko s'enrôler pe mingi contrairement na ouest po comme la suka ba koloba susu ndeni ni côté kuna bakana ba député belé côté boye basakana ba député muke et là ni seni zo sala pour na bo sensibiliser davantage pour que makambo ndengwa moi équilibre ezala pour baningo bana ba 3 millions ba musu bana ba 700 000 conséquences ezala nini kuna ba député bakozaka ebele par rapport à ba côté mususu na lingina compléter président pour que vous répondre kana mutuna wana nini ezo sala ke côté to yebi ke makambo ya sécurité ezali de ba di maibele par rapport ya côté po nengo pesi bisika tokendaka na nord ubangi tango zoyoka nombre ya batu eza muke makasi par rapport ya côté tozoyoka insécurité ke babomi bato boye bakunzi bato boye mutuna penza ya mutu ya mama Sylvie ndeko Eliezer before eloko ya liboso toyeba nano boyeba ke seni ezali institution nationale donc biso totalaka te est ouest toyebi kutu makambo ya est ouest te tobandaki na ouest toza na est pe na ouest lelo au moins que deuxième partie tozo pe une partie à est etikali na ouest biso makambo ya est ouest toza kuna te na nord ubangi na sali 6 rotations d'avion président ya seni a raté kutu koko un avion 6 rotations d'avion na est na ke combien de fois toke na reste à Équateur vice-président sali 2 rotations à sali Mongala Sud-Ubangi Équateur comme ça ba membre à plénière mi balé ba sali 2 rotations secrétaire exécutif national outiko sala 2 rotations kuna ngamoko semaine prochaine semaine ezali koya nazo kende sous côté wana banda kala kende ko tala ba statistique en 1984 papa Léon tango basalaka enrôlement recensement statistique nango ezalaka likolo mais soki otali pe ba province ndenge ezali awa bozotala ba province neti ya Équateur po ezali esi ekabwani Nord Kivu ekabwanaki te Nord Kivu ezalaki nango déjà kala ndenge wana Grand Kivu nde voilà ekabwana kala na 82 mais Nord Kivu ezalaka nango toujours na nombre wana nombre ya Équateur ancienne province à Équateur. Ce qui est sangisi les lots et l'équipe côté à Nord Kivu.
Mais et ça pose au monde que awa ndambu ndezo kaba boye na boye baza déjà au-delà de mais tikana sirisa Katanga ndeza la qui première province oui dans nombre même na ndambu wana nazomona ka ezali non papa Eliezer to tika to sirisa musala to kopesa statistique nyonso tozana ba difficulté de différents niveaux statistique wana ko permettre ko eba wapi nde ezali bo comparer yango na oya 2005 na oya 2006 okomona ke ezali kokende mais eloko na ngina yebiso mutu ya ezali sensibilisation ezali musala ya seni kakate sensibilisation ezali musala ya ba acteur politique poto bango nde ba électeur na bango sibala baka bazana ba base voter bango bango nde ba voter bango acteur politique ba acteur la société civile presse ndenge bozali musala bozosala eza sensibilisation eza kokende ba problème soki ezali toyebisaki bango enrôlement ezali etali opposition te etali majorité te etali mutu nyonso na sepeli mingi koyoka basenko bazosenga keno bato bakende kosarole semaine ezali kola oyo ya semaine oyo mosusu wana okomona ngai susu na équateur nazoleka baprovince wana nyonso mpe nakendeke na badepute ya mboka mpona kosensibilize Maman Sylvie tikana sisa papa ne balemba eloko moko ya motuna na yengi naloba omoni zone oyo tozali lelo na problème oyo na profite lobi na yambaki omoni zone oyo ya Kasai babengi yango Grand Kasai lobi na yambaki badepute na basénateur na bango nyonso mpo na alingi nakende kosala barolema kuna ngana kokende ngana kosolola na bato wana epuis yango nabengaki banotabilité bato nyonso tosololaki nango mpona koyesa yango bopesa biso toli pamba te na 2006 na 2005 balider politique bayebisaka bango ke no boboyikote enrôlement epréjudicier bango ti lelo lobi nayebisi bango te tour oyo il ne faut pas que non biso na Kasai tozala sima mais nayebisi bango attention keba eloko ezobimo epesa insécurité batumbi babiro na biso 4 bureaux na Kabiaka Mwenga na Dibelenge Chimbulu batumbi babiro na biso mais za ekosalisa biso te mais problème on peut na ba Congo te parce que kuna pe ba Congo to déployaki omoni ba Congo eza depuis mardi passé to tindika ki kuna 12 un convoi à 12 gros camions ba pesi biso mokakoswa pe baza kozela penza carte kozela eza occasion ya koféliciter ba gouverneur po esika nyonso tozali kotambola ba gouverneur de province baza penza koyamba biso pe baza kosunga biso makasi gouverneur ya Congo central azelaki biso kaka awa na mitendi aye kozela biso wana azwi biloko wana toke nango ti na mwanda donc enrôlement eza kozela bato bazozela biso kozela boya bozwa bakarte na 5 lobby lundi mukolo ya na semaine prochaine lundi après demain na koyamba ba député nyonso pe ba notabilité ya Grand Bandundu na utaki ko président de l'Assemblée nationale po aza mutu ya élu ya Idiofa ba utiko ya tokuti okutana nayi wana ezali kwangu kwilu pe maindomi tokoyamba bango lundi na seni pona ko senga batu baya batu ba se mobiliser préparation salem lobi tozaki na Kasai pe na sepelaki na message ba notabilité batindi kuna batindi ke no ba sala makasi baza kwa biso temps ezao kende mbango to lobi mingi makambo ya Congo mais comme si ça ne suffisait pas OK ko tout monde la lisusu makambo ya ba congolais et étrangers oui abisi wana tozolo bango te mais c'est important na sens que boko senga ke batwana nyonso baligi ba congolais baza kuna bakamata ba voter na mbulo organisation nini boti yango sur place banani bakozala na droit à voter ndeni no koyeba ke moto ayi ko se présenter ayi ko s'inscrire
aza na double nationalité te donc bakoko so wana nyonso kuna ba carte d'étudiant ba mususu bazaka nango te bazaka na ba papier ya ba réfugié ndenge nini s'organiser pa na ba congolais étranger président te biso ne to lobi ma to tumoli makambo ya ba nini te ezali loi de sengi biso to arole bango po ba ko voter ba ndeko na biso ba fandaka libanda ya mboka bango pe il faut ba voter tout loi de lobi ndengwa ba voter tout corner nanga même ceux qui olingi kozwa ba risque na ba combattant oyo ba libanda okoteleme la place nini pour que ono bana banke boya ko saro est-ce que combattant place est-ce que au sein de l'ambassade surtout ni mutunate combattant za congolais te ya za su congolais te combattant so ya za congolais mais azana kanda sikota wazokutana na kolabo obenga ba kolabo ngala za kolabote na kiendeke na Paris na tambola kakuna na monaka na kiendeke na Bruxelles na tambola kakuna ngala za na tambola kandenge na zali kutuna na tambola kana Paris bazali bandeko na ngai kuna ba pays na ba soutien zota baza bandeko na ngai loi elobi ke turo yo batu ya diaspora ba voter disposition nini tozwi to sombaki déjà na moyen na ba matériel na biso to sombaki to tie 200 machines de bomba mi pona bandeko na biso ya diaspora to ko fungula ba centre d'inscription na biso na ba représentation diplomatique to bengi ba ambassade na biso ezali kuna po ambassade na biso ambassade ndeza lokola territoire na biso kuna bo pesa image ya mabete na bato bandeko na biso ba zana poto ba contribuer ka mingi na économie ya mboka oyo image mabe wana bateka yango ezali échantillon ya batu moko soki baza muke baza na kanda na bango ezateke batu nyonso baza batu mabe ba congolais bazali kuna baza ko zela enrôlement bakoya conformément aux procédures to ko apesa bango ba carte d'électeur muto akoki kozwa carte d'électeur na ezali kaka muto atikala congolais muto aza congolais c'est-à-dire azwana na nationalité mususu te po constitution na biso échanger te. La nationalité congolaise est une et exclusive. Tokoye bango sikondenge nini. Mpona to enrôler autant to kofunga machine na biso na ambassade. Toko senga yo mto fanda libanda deux documents. Document ya liboso okopesa biso carte na yo, carte nini, passeport na yo. Pe okopesa biso carte de résident na yo na mboka. Soki ofanda kana mboka nini. Na Abidjan. Ah, d'accord. So fana na Abidjan. Il faut que maire ya Abidjan appelle ça au document mo ya tester que yo za congolais mais ofanda na mboka na. Poto yebi ke musoki ozali ivoirien akopesa so carte ya résidente ya nini ya congolais lisusu. Wana ndeko bloquer batu o za congolais te tukozwa yo te. Soki oza na passeport te pesa biso carte consulaire, c'est-à-dire ambassade na biso ezali na mboka esika ozali pesa ka carte pe osangisi yango na carte de résident oyo bapesi yango na maire ya mboka on esika fani mi balo ande ko permettre biso to soki oza nango te to ko voter oti. Oui, président likamususu oyo etali ba carte pamba te mboka na biso ko suka kaka ba carte soki élection esalemi tozwi carte yango nde remplacer carte pour citoyen na yebite mbala na mbala kozala ndenge wana pe lisusu tolingi toyeba moto oyo aza na carte de lecteur na moto oyo avote te nani aza na mbeba bokeseni ezali wapi. Loi elobi boye enrôlement sur les listes électorales ezali obligation légale yeba ke moto kozwa carte de lecteur na yo te ozali na mbeba donc yo o violer loi mais vote nde vote lobi que mutomta eza libre akoki ko voter te mais carte na il faut que nous soit carte d'électeur soko voter te soki voter te eza mbeba te babi le vote est libre na yeba na oyo tata mokonza lobaka te senia meka ko examiner ndenge ni ba élection ko kozala moins cher na mboko to yebi biso nyonso na 2011 bulletin de vote historique dans le monde entier, tout le monde a été avec 18 000 candidats députés nationaux. Peut-être en balou aux assous plus pour faire moi mitina mandoka diaspora. Et ça est là comme malamu pour pambate accord à Saint-Sylvestre et à Cinco et sengi lisusu ka répéter lo kwa na kati accord
et lobby boy que CENI na gouvernement va étudier le mécanisme na conseil national de suivi va étudier le mécanisme que ça a été élection équitable. Même il y a 800 millions. Donc le makambo budget si mana sina pesa ki makambo budget za ya 800. Biloko to position to moni pona ko ça eloko wana za penza bien pona mboka. To za ko réfléchir nango pe to za déjà na ba option to ko proposer. Pamba te loko ekuta ka cher ezali ba bengi bulletin. Boyebi nombre ya parti politique to za nango eleki déjà 530. Peu balobi au moins 70 monsieur zozela ke no ezo agrément. Mokili moko te na mboka moko te mokili za na nombre ya parti politique. Démocratie te. Tant mususu. Oyebi na 530 partis politiques wana. Oyebi ba candidat otozozela. Pour la élection présidentielle, législative, nationale et provinciale, toza kozela 64 000 candidats. Dans la Kisakabino bulletin à Kaleo, il y a 53 pages. Ce qui nombre de candidats et les cake n'engouazeling kobanini. Bulletin kozana 100 pages. Amike, mutuna photo na. Mutuna photo na. Na la Kisaki gouverneur Kimbuta ala kisalonga esika azali. Ayemoko aluki amoni yangote. Tellement bulletin za loko à ce qui journal 50 pages. Au livre au journal. Voilà. Au moins biloko na ce que qu'on a budget national, na budget à l'élection. Qu'on imprimer ba bulletin peut qu'on déploie on a mboka mobile. Et ça va centaines de millions de dollars. Et puis bulletin ba ça la quand on a Congo té. Ce qui n'a bina ça la bulletin na Congo. Fraude. Tes capacités d'abord égalité. Mais on a pas parce que na bina ça la on a imprimerie Saint-Paul. Bah catholique va zaka pembeni ya parti boy. So que na bina ça on a hôtel de monnaie. Ta bango kuna bazalaka batu ya batitondi manaka wate. Des millions de dollars to tindika ngoli to boka ngoli band. Nzoka biso za na misala wate. Ezali ba considération na nyos des akosala que toza ko kanisa. Mais en accord avec les acteurs politiques. Pour il faut batu nyos na bandima. Ezate que notre salika eloko ngo boye. Toza ko bunda ete muko to sala élection. To sali élection lobi nango to e ba résultat. Publication. Pambate période ya matata ezalaka penza tango sali ba élection ezali tango tozozela. Mama Sylvie tango kiri ko voter na 9h ozongi. 14h 17h ozano ka à l'aise pour batumusu bazo voter. Mais ce qui obandi omoni papa koina émission à 20h ozoka ça a pesa biso tala no mwandambu déjà. Ce qui lobi nango eleki résultat ezate. Lobi musu c'est leki ezate. O ki bato bandiko tinda ba SMS. Ndero un bourrage yo kate o ba yo ki bato bandiko tinda o nani nda gagner bona bo esimango yo ki bon bato musu pe ba ki kanda ba kati internet o eza période mabe. Hein? Toza période où il faut que ça la que non mukolo ba sali élection lobi nango to e ba résultat. To publier ba résultat. Toza ko travailler yango ndo ozo benga que non système à vote semi-électronique. Et kozala na moi mécanique pour il faut batba vérifier que non maman Sylvie carte na yango eza malamu comme eza na liste. Mais moi machine moko tokotia wana tango voter et so pesa biso ba résultat mbala moko. Makambo ya CLCR o kuna nde bazo sala boyena boy tolingi to tika CLCR ezala société que ezana nini tika la po ezala na ndenge moko ya vérification ya ba résultat mais na pourquoi tous agents ba résultat nyos. Président demandé au comment organiser na souka ya émission na biso est-ce que les lots peut garantir que yo en tant que président à CENI peut garantir biso que cette fois-ci et le maman Sylvie bourrage il y a un bulletin de vote ba koko so nyonso to bando économiser les royo wana bato yo ba kosala pa na yo nini no kamato que nous savons là wana kamata tia comme on a liboso en regardant les Congolais au Bassa Rolanda au président qu'est-ce que vous leur dites à ce sujet?
contestation ezali légale. Contestation il y a élection loi epesi ndenge nini contestation ko salema. Donc contestation yo kaka que contestation ya élection ezali mabete. Pour autant qu'il faut la procédure que on limite que résultat au batangi ezayango OK comme on a zozi asala. Contestation za donc mabete. Contestation za mabé soki obandisi ko piller ko sala makambo mabe ou bien ko sala violence. Non. Garantie na ko pesa bini ezali boy. Seni azali ko travailler pour na ko crédibiliser processus. Ko crédibiliser processus au moni misalo to sala fichier. Il faut transparence na nyoso zali ko sala. Ezaka mko la vote les loyo tozo senga batu bokende ko vérifier ba chiffre autant. Pose à que non ezaki nango 1000 mais nzoka nde bango balobi eza 10 000 garantie ezali wana que non observation électorale toza ko saluer bato baza déjà ko sala observation les loyo tozo ka ba ONG belé bato ya 5 commission justice et paix toyoki bato ya baza soutenu na bato ya Union européenne ba ONG belé baza ko sala observation vigilance paix à peuple congolais ya ngomoko yango de kopesa sa garantie entre tabiso biso nyos to sangani na kati eloko wana to kozana résultat ya crédible mais tant que élection ko ya papa ko bosa na terre moni na ba député provincial na ba député nationaux tozo zela 28 000 candidats pour na ba député nationaux kaka 28 000 candidats bazako wele bonga boni 500. D'après la tendance, le président Zaka Mutuna Mouké, tant tala na basi na mibali, banani monde ba s'enrôler plus. C'est basi to mibali. Liboso au monique ba maman bazo s'enrôler penza mingité. To zwaki ba disposition. Sikoyo to komi quand même moi bien ba maman ba komi na 48% contre 52%. To zwaki ba disposition boy. Mukoto ko tia enrôlement. Po ba maman ba kokaka ko weya na ba buskila de wanate. Tant que tu as un enrôlement, tu as arrangé mibale. Ranger moko ya maman, ranger moko ya papa. Tu as kozwa moko pour na kotsa ko arole. Mais mingi penza disposition ma kasi tozui ezali dimanche to déclarer en priorité maman. Donc na centre d'inscription nyos priorité na ko kotsa maman. Soki ba maman ba sili nde obandi ko kosa mibali mais tant maman ye a côté priorité mukolo ya yenga kaka pona ke no to matisa penza bango to matisa nini statistique na bango. Alors président ngai nako tokopesa olongoni ya mingi pambate na tango za kozwa ngonga mulai pona kolimbola na bana mboka bo baza kolanda biso ezale esengo mingi po bayiki bayebaka yango te mingi balobaka seni basosola ka yango te soki totali na kati ekolo ya biso moins 80% ya population oyo naino mokanda basosoli yango malamu te. Alors na esika wana pona nini bino tango bokendekenda kisa na bisika bokendeka ba nord bangi sud bangi pona nini bosolaka na bango na monoko ya mboka te po na kati ya bureau bozana ba bazana minoko amboka ebele ba Swahili bazali ba Congo bazali ba Luba bazali papa ko wana lobi ya soloti na fungula to fungula ka enrôlement na badolite ngamu tuna salaka message oyo ya démarrage ya enrôlement 31 juillet na lobaki na lingala pe na lobi na lobi na français pe na lobi na lingala français le poto ezali langue officielle na biso to saela kape ba langue nationale pona ko sala makambo nyoswa neti siko émission to za ko sala ya lingala te to sala na ko sala ngona Swahili na chiluba na komi ko avancer makasi na komi déjà koloba mais to na banza na ko benga nani ndeko na nga Jean-Pierre akoloba pe na chiluba Kikongo eza nango facile na koloba pe na Kikongo. Président émission comme on la souka mais nangana yeba ceux qui sont à l'aise par rapport à la fonction aux assumer les lots pour ndengeza lokwa tamsozo yo ka neti gouvernement balobino chef de l'état zo la 3 mois donc ngana mitiane na place pe ya Sami Badi banga sugi la mukarandeni bon autant union so baloba ke non bureau ya Seni eza bureau mo eza proche à majorité qui à tout moment
lobby pe ko est-ce que zaka occasion pour bloquer na ndenga osala msana yo to poto ba ke tango malumalu abe malumalu pe asona mtango akendaki pour le remplacer pour yo comme la place on est que bila ba moi ndenge to so doit ba te bureau asenu oh non la tête de nanga e bangi saraote na ndepe to yebi ke en interne mikanda pe komamaka comme WhatsApp esunga na biso réseaux sociaux sunga biso tout le monde a rappelé que non bazo reprocher boye pour ça na ba combat politique en interne pe na ndenge pe ya monde politique. Mais président, excusez-moi que comprendre que j'ai posé cette question à Souka. Quelles sont vos relations na ba ndeko na biso ya 5 ans actuellement à la turbulence que vous avez traversé. Razi eza Rolanda un peu question. Oui, pour nani nini oh kaka omoni na SMS omoni na WhatsApp c'est ça transparence. Si bolingi toyeba makambo nyonso eza kosala eza bien ngala moni yango positivement. Est-ce que na lalaka na pongi obanga te perdre te na banga te ponga banga ata soki na longo kasi ngana kofanda boye na nini na ngaluka msala te misala eza kozela na lalaka na pongi mais na biki exactement ce soit hasard pour na bato bakanisa ka ba mais biso to mona to croire ka nzambe to nzambe alingaki na moma oyo nanga za président atiaki temps nango pe na suka mutunde kolongwa ngate nzambe soki alingi alongwa na kolongwa mais en même temps pona koma wana na koma ki wana conformément à la loi. Ce n'est pas parce que maman Sylvie a lamuki na tongo oh nanga il faut l'ondina kolongwa te loi de checkinga kolongwa pesa na procédure na donc pona nga na la kananga pongi naza focaliser na objectif naza na objectif naza ngo ezalini na komisa ba peuple congolais na élection pour na kukonza na élection il faut enrôlement et salement l'élection ba résultat ba tenir so ba kondima voilà élection crédible les heures tout na cœur bela na char de combat non kingandi bo gagner char de combat kozala eza quand même que muto obino boko bimisa eza ye on a peuple maman Sylvie tikana répondre char de combat kozala te pour réseau ezalité char de combat ezala tozana betape enrôlement ba nyos ba ye bandenge ni vote ko salema transparence to kokoma na élection crédible. Et puis tout ça mission nanga yangwana mission nanga ezaka kuna itaka tena makelelo zo kawana est-ce que nga ba rapport nanga na ba sango kitoko mingi avana ya na zaki na bango avana ki baza papa ba père spirituel nanga père spirituel na biso na yambaka bango na bureau na uti kozala na bango na sola kana bango en tout cas batuna kanga pe mitu batuna kanga batoli mususu soki za makambo etali élection et que ça a un impact sur ba makambo na bango ba benga kanga mikolonyos mo archevêque ya Kisangani président ya seki aza avec nanga utembi oui aza papa nanga non seulement papa nanga pona o aza papa o ya spirituel mais azali pe papa nanga na ndenge ya famille aza mutu ya mboka esika nga na uti na sola kana bango nyos papa cardinal na mona kae mikolonyo sozoki naza na problème ya okukina kenego tuna e toli ça pe moi tout bela pe na kada wana kaka ba eza misala na mona ka bango nyoso baza tozana bango na rapport kitoko na yamba ka bango monseigneur kama muke kaka kama muke Corneille Nanga ozo sale la corps nini na mikolo yo parce que Esaïa les 18 tout Esaïa à Saint-Sylvestre parce que tous un gouvernement il y a les 18 mais ma ponomie il y a fin de l'année Esaïa à Saint-Sylvestre aux salé là encore ba ko répondre beauté tous salé la ba loi ya mboka mboka eza géré non pas par l'accord mboka eza d'abord géré par la constitution et les autres lois et accords payés pour compléter Ganazo landa, nazo salela, nazako agir conformément aux lois qui nous dans la constitution, qui n'ont pas biloko monsieur so ozomo. Accord est-ce que ça yani nyonso wana ezali complémentaire. Ezalo ya Saint-Sylvestre, ezalo yani ezaba accord moko complémentaire. Pamba te bato bazana accord yani bato bazana ezaka bato bazaki na OIA na cité de l'Union africaine, pe bato bazaki na kati te bakutani na bango, bazako kene. Mais biso zako opérer conformément à la loi kobandana
constitution qui no ba acte réglementaire ezali corrigir élection en mboka na biso. Tokomi kotia point na mokolo lelo kasi liloba no asuka pour une émission kokoza nini pour ne belé ya ba congolais o ba kolanda yo o bati like makasi na mambo etali mapono mpenza na mboka na biso. Eloko ya suka ezali boye. Ba oyo ba acteur politique ba bongama pour élection comme pembeni. Toza ko kene na élection. O mususu wana ezali distraction ba za la distraite. Kala mingi te bukoyo kawa boye na ba candidature na bino. Wande ko ka bato bandiko. Eloko mi balé na sengi na bato batali société civile. Que bango penza bazalaka ba oyo ba mobilisaka de façon désintéressée pour que non processus qui est malade. Ba bongama ba mobiliser davantage. Ba maman, ba organisation scientifique, ba avocat, ba médecin, ba nyoso ba société civile à solo, y compris ba confession religieuse, qui ba mobiliser davantage pour enrôlement salema malam. Et ça peut qu'on senga ba jeune, ba kosa bangote, distraction te, ba kende mutomtos ba carte d'électeur naï. Ko senga pe ba autorité, ko bandana. Président de la République, ti na gouvernement et na ba parlement. Biso ko za na posa ya ba loi, on est allé à l'Assemblée nationale. Ce qui va passer sur loi tête aux ana moi pokos. To sengi pe na gouvernement que non effort wa za na ngona kati à poursuivre. Na ndenge to za na ya financement, appui logistique, appui na makamusus. To sengi pe na ba o ba lo ba ke bazali ba partenaire na biso. Ce qui va aligner réellement Congo to ke na élection, ba tia pe mosolo. Et ko sali sa mingi pona ke no to ke. Na ko su ki sa penza na presse. Presse ezali quatrième pouvoir. Presse ce qui est lingi ke loko e ke malam. Ce qui bo lingi yango to ko sala rollement malam. Donc dans sengi na presse que no bazali ba partenaire privilégié na biso. Bo mobiliser mikolonyos, bo benga batu baken. Na sengi lisusu na ba force vive nyos ya territoire national. Plus particulièrement na bandeko na biso bazana kanda, bazana neti ba rebelle ou bien ceux qui ndengeni. Ba combattant, ba salisa. Mutuna mutaski les concerne à rolme kende malam. Nazota la particulièrement zone ya Ituri, Nord Kivu, Sud Kivu, Maniema, Tanganyika. Isika ba problème ezali mingi. Mais pe isika na espace Kasai ko senga kamwe na sapo. Toyo kananano. Ba déranger enrôlement, ba déranger seni te bazwaka seni comme cible ya pamba. Seni azaka kana service na bino, seni azana service ya nation, seni ezali wana pona ko pesa bino o toza koluka. Soki to sisi enrôlement to koleka na phase ya élection. To ko banda ko évaluer ndenge accord ya 105 elobaki, to ko banda ko évaluer na gouvernement na conseil national ya suivi des accords. Pona ko lakisa ke notre communauté bo toza ko kende bo est-ce que to ko sala bo est-ce que sala bo mais biso tozali ko travailler seni ezali ko sala musala nango pour bozwa o boza ko lunga moponomi pour des élections crédibles, transparentes et justes. Matondi Molamboka Corneille Nanga Yobelu te rappeler to Ali Bongo président ya commission électorale nationale indépendante. Matondi na mino bato bozaki belé ya ko landa masolo yo o bozako lukape mwana mboka Corneille Nanga alobela bino na kanisa bozo ya motuya pe to pesi bino rendez-vous na mikomizali koya soki nzamba sungi botika mala mabuta.